Nzambe alobi na ngai na pesa message yo na ndinga ya mboka, c'est-à-dire na lingala. Tata Nzambe apesa ki liste ya basali ya Nzambe oyo bakende kovanda na la présidence pona kobondela pona mboka pona etumba durant tout le temps que etumba ekozala. Liste ya basali ya Nzambe oyo bakokende kovanda na la présidence durant toute la guerre pona kobondela pona etumba pona mokondi pona peuple pona ecclésia. Le responsable, celui qui va diriger tout le monde, en fait, le chef là-bas, ekozala Papa Soni Kafuta. Denis Lessi, a Rosala Lokola, délégué. Balobi Nanga Jérémy Soudril. Après Balobi Nanga Kabundi Walesa. Après Nayoki Dombasi. Donc je pense que c'est Carlito, Papa Carlito. Après on m'a parlé de Sango. Sango Ango, na évité ceux qui ont Sango à salaka émission wana parce que Balobi Nanga kaka Sango. Kiziamini, attends. Kiziaminia, le papa Kiziaminia, ceux qui Kizamina. Après, tango nayoki Kizamina, nayoki sénateur, je sais pas pourquoi. Soy papa linga osa la politique, ceux qui ndé naebi nanga ite. Boye bakeba komango nayoki ango 2 fois ou bien même 3 fois parce qu'il me répétait pour me faire comprendre que c'est bien eux. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Du Congo-Kinshasa, Église du monde entier, soyez puissamment bénis, nos peuples, nos frères et nos sœurs. Nzambe alobi na ngai na pesa message yo na ndinga ya mboka, c'est-à-dire na lingala. Voilà, na yebisaki bino que Tata Nzambe apesaki liste ya basali ya Nzambe oyo bakende kovanda na la présidence pona kobondela pona mboka pona etumba durant tout le temps que etumba ekozala. Voilà, parce que boyebi que tozana etumba banguna bakoti na kati ya bamboka na biso, bakoti depuis des années na kati ya Kinshasa, bakoti na kati ya Brazzaville, bakoti bisika misusu kaka ndenge ezalaki ko se passer na tango akala, parce que toa bato moko bato wana baba descendant biso toa ba descendant na bango fo boye bango toza ko répéter ango sans cesse bato ango bato labi baki bata mwindo, donc ba histoire eza ko se répéter seulement. Voilà, donc bato wana ou ba bundaki ba Ézéchias ba Josaphat ba David ba ki ba koko na biso ba ki bato mwindo. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passait. Ndenge ba Philistin ba Amoréen ba Jébusien ba ko kota na katia ba mboka pona ko bebisa ko boma bana isolele, ces mêmes personnes là toi ba descendant na bango. Donc tout ça la katia tumba boyebi en gros plus que basi ba koti depuis kala Congo Kinshasa ezana etumba, mais pour le moment monguna ezo sala net ye motazo mené mais nzamba za nzambe soki nzambe aza kopesa ye kopesa ba message misusu c'est parce que ekomi la fin ya makambo. Donc naïb saki bino que nzambe tata nzambe apesa kinga
liste ya ba sali ya nzambe oyo bakokende kovanda na la présidence durant toute la guerre pona kobondela pona etumba pona mokondi pona peuple pona ecclésia et ça sera pas seulement pona kobondela pona etumba. C'est sûr que ça c'est pour la première raison, mais ekozala pe pona kobondela pona makambo nyonso tu nakacha etonga ya nzambe nakacha corps ya nzambe nakacha bamboka na biso makambo nyonso tu oyo ezo sepelisa nzambe te. Voilà, nzambe azo réunir basali na ye pona etumba mais aussi pona maso nyonso tu eza ko sepelisa tata nzambe te et si là parce que pendant guerre oyo eza pe etumba ya purification hein côté tata nzambe akolongola bato oyo baza ba rebelle oyo balingi bato sayete ako bebisa makambo ebele ba statue ba hôtel ba totem makambo ebele makambo soloka hein donc bato ebele oyo bakokufa parce que bato ebele bakokufa. Donc parmi ces gens là bato oyo ba sepelisaka tata nzambe te na se mabele oyo basalaka magie oyo basala kindoki oyo balingaka kosaba sacrifice kobomaka bato bango ebele bakokende. Même yo mwana nzambe soki okotosa nzambe te na makambo Deborah akoloba lelo parce que naza chauffard ya tata nzambe. Dernièrement la loba ki na bino que abenga kinga na chauffard et je vous avais déjà expliqué chauffard eza nini pour la ba oyo ba yebite. Voilà donc Deborah oyo azalaki na kati ya Bible tata nzambe apesinga rôle wana apesinga mission wana depuis le ventre de ma mère. Boyebi parce que eza na makambo ebele ba enseignant bisote eza na makambo ebele toyeba kite. Yango wana nzambe alobi ke mon peuple périt faute de connaissance. Eza na makambo ebele tozo ignorer. Nzambe bien aimé dans le Seigneur tika na yebisa yo ke bato misusu oyo bakufi bazongaka na mokili. Bazongaka na mokili sans que yo yebango. Sans que yo yebango. C'est-à-dire moto oyo akufaki azongi na forme mosusu, azongi na forme mosusu na nzoto mosusu mais ezaka kaye po aya kokokisa ba mission misusu. Bato lokola ba kimbangu comment elle s'appelle la maman là na utia kombo bato ebele bazongi na bango na mokili na ba forme misusu na ba nzoto misusu na bilonge misusu mais ezaka ka bato wana. Quand vous prenez par exemple le cas de Ibrahim Traoré, ozo sentir ozo mona ke azaka na ba même comportement même esprit ya Thomas Sankara. Donc tikanga ina apprendre yo lelo bato misusu bazonga na bango bazonga na bango na mokili. Et il y a quelques jours j'ai rêvé ça dans un membre de ma famille. Na loti bazo lo balangai oh mais ya kufite et motango la lota kaye souvent. C'est comme si azana bon moi. Donc na iko comprendre makambo ebele et tozana makambo ebele yako apprendre. Yango wana tata nzambe alobi na liloba na ye mon peuple périt parce que il lui manque la connaissance. Donc message oyo na opesango na lingala. Nzamba pesinga ba kombo ya ba sali nzambe oyo ba okena président azo continuer kaka kopesa ba kombo parce que je pense que ekozala peut-être par vague, peut-être basali nzambe bakosala peut-être 6 mois, peut-être par rapport ya temps ya itumba, peut-être basala quelques mois, soki ba misusu ba lembi, bazongi nzambe atie ba misusu, soki peut-être nzambe sepeli na ba comportement misusu te ako remplacer parce que tous les jours ba kombo ezaka kokweya. Voilà et ba kombo misusu et kamusanga kutu et kamusa kingai parce que ngalbi ah tata moto yo. Nzamba lobi c'est pas toi qui décide, naebi mingi basala ba mbeba mais ce n'est pas toi qui décide. Ngamo ko naebi pona ni nazako pona bango. Nzamba lobi nanga que l'une des raisons pona asako mona bato misusu oyo peut-être ekokamu isabiso ekokamu isabino c'est parce que basa ba père dans la foi.
basa ba père, bayebi mboka, bayebi histoire, voilà, bayebi histoire, yamboka, voilà. Bato misusu nzambe aponi bango po a éprouver bango, parce que nzamba lobi ke, mingi ba tout la katolo ke ba sali nangai. Maintenant, tango bango bako zala kuna, nako mona, ba comportement la bango, oyo bango bako manifester, pour la mboka, nako mona, comment ils seront capables d'être solidaires pour la mboka. Voilà les choses que le Seigneur m'a dit. Donc, nzamba poni ba tote, parce que ba parfait, ba sainteté, et ça la kamwe belé, ba misusu ba zui bango, ba poni bango, pour pas éprouver bango, pour pas éprouver comment dire qui beau sérieux la bango, qui beau santu, hein. Donc tokoye ba oyo ya solo aza nzambe oyo. Donc c'est pour beaucoup de raisons. Donc Tata Nzambe m'a fait comprendre que c'est pas à cause de vos saintetés que j'ai choisi la première des choses la poni batomisusu, parce que ba père dans la foi ba yebi histoire yamboka, et c'est très important. Par rapport na itumba koye ba histoire yamboka, parce que ba sali ya nzambe misusu ba plus jeune ba yebite. Donc c'est toujours très important koye ba histoire yamboka. Donc eza na makambo ebele nzamba lobi, eza makambo nzamba lobi. Donc na ko banda kope sabino ba kombo oyo Tata Nzambe a pesi. Ba vidéo ango na wosala ango en plusieurs parties, parce que Tata Nzambe a lobi tellement makambo ebele, parce que eza oyo makambo Tata Nzambe komo pesa biso eza po tolonga etumba. Et puis Nzambe za ko rappelenga kaka Brazzaville, Kinshasa, Brazzaville eza mboka moko, botika ko swana, botika ko fingana, mindele nde ba kabola biso, botika habitude wana, botika habitude wana. Voilà, donc nako banda ko pesa ba combo, et puis nako pesa ba recommandation. Donc je disais que plutôt nako sa la vidéo en plusieurs parties, parce que Tata Nzambe a pesi ba combo, a pesi ba recommandation, a pesi pe ba recommandation na chaque personne par rapport ya témoignage na ye, histoire na ye, bambemba na ye. Parce que ndenge la yebisaki bino, Tata Nzambe alingi bozoba, bo mema bozoba kuna te. O ba rancœur, o ba ressentiment, o que swana, o lolendo, hein? Vous devez être ezali kambo yako longa et tumba. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut oublier, il faut écraser. Si bien que Tata lobi que avant Kutubo kene na présidence, boko sangana. Kaka basali nzambe église te, kaka basali nzambe o Tata Nzambe aponi, boko sangana. Po bo bondela, bo senga lisusu masumu na bino, bo senga masumu, bambemba oyo, pardon pour la bambemba oyo, bo sala na mboka na ba ministère na bino, oyo eyebani na mokili mobimba. Boko sala yango, boko sala yango. Boko sala yango, boko sangana, avant bokene na la présidence, boko sangana. Église te kaka ba sala nzambe uta oyo Tata Nzambe aponi, boko sangana po bo senga bolimbisi pona masumu na bino, bolimbisi masumu oyo biso ekleza eyebite na basi na bino, par rapport na basi na bino, na bana na ba vie na bino secrète, na bandako tout ça, masumu oyo bato bayebite, masumu oyo pe bato bayebi oyo ebima na toile. Donc boko sangana, boko senga avant boko, vous allez passer du temps ensemble pour bo senga pardon pour la masumu oyo bo sala oye yebani te, parce que Tata Nzambe a besoin des gens purs qui vont aller là-bas. Beaucoup na Nzambe et lobby que lorsque nous lui demandons quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que tant oyo ko senga bolimbisi, yeba ke Nzamba olimbisa yo, mais faut osala sincère, Tango boko salape, boko senga pe basumu, binomoko boko senga pardon, ngai naza leki, hein, pour la mingi, dans le Seigneur, misusu pe na yebi ba plus jeune que ngai, mais dans le Seigneur, Nzamba yebi makambwa acheté. Donc, binomoko boyebi ndenge, boko senga masumu, soki, oko senga masumu na motema na yo, na haute voix, binomoko boyebi.
Donc, c'est ça. Donc, premier commandement, c'est que Boko Sangana, avant Boko Nekuna, la obi église te, kaka basali oyo, Tata Nzambe, après, parce que Tata Nzambe, alingi bozo bakuna te, o ko swana, o ba rancœur, o ba ressentiment, o ko tala, baniga mabe, o que se dire, il y a petit dans le Seigneur, Nzamba lobi te, Nzamba lobi te, Nzamba lobi que il faut respecter les aînés dans le Seigneur, c'est vrai, mais tous les gens qu'il a appelés là, baba salinaye. Ba misus bala vrai ba mbemba. Mais nzamba yebi pona nini, aponi bango. Nzamba ye donc, nzamba lobi, botala, âge ya motote. Bo ceux qui sont plus jeunes, respecter. Respecter papa, ya molimo, dans la foi, dans le Seigneur. Mais motote, monake, asa petit, boye, na boye. Voilà, donc bien aimé, na kubanda kope sa bakombo yango. Donc, le premier nom que le Seigneur m'avait donné est Zalaki, Père des Nations, prophète Père des Nations. Donc j'avais compris que c'était Soni Kafuta. Donc après, abanda ki kope sa. Après abanda ki kope sa. Après à Salinini. Abadi qu'on répétait tous les jours. Parce que c'était donné dans, comment dire, dans le désordre. Bon, je dirais pas dans le désordre. En fait, il a commencé d'abord à me donner les noms. Après, tout le monde qu'on a compris que, à komi kopé sango, par rapport, il y a ordre, il y a responsabilité. Voilà. Par rapport, il y a comment dire, ordre, il y a responsabilité. Voilà. Donc, là, maintenant, on a coupé ça, comment dire, Oyo, abandonné, parce que, comment on a appelé ça qui, après, ils ont répété. Il m'a répété les mêmes noms pendant plusieurs jours pour la yebake. C'est vraiment lui que j'appelle. C'est vraiment bango parce qu'il y en a qui m'ont embrouillé. Galobi, Nzambe, oso loba, lelo na yoki Oyo, lobi na yoki Oyo, si ma lobi na yoki Nzambe, mais quand on a coupé ça dans l'ordre, pour gagner ça embrouillé te. Donc, la première personne, et le responsable de cette assemblée, parce que vous assemblée, vous net, assemblée kuna. Le responsable, celui qui va diriger tout le monde, en fait, le chef là-bas, et Kozala, Papa Soni Kafuta. Et Kozala, Papa Soni Kafuta. Je répète. La personne qui va diriger tous ces pasteurs, tous ces hommes de Tata Nzambe, et Kozala, Papa Soni Kafuta. Après Balobi Nangai, Denis Lessi, à Rosala Lokola, délégué. Je sais pas comment on dit, hein. Délégué, il y a Papa Soni Kafuta. La personne qui vient après net bras droit, comme ça, ceux qui passent net Papa Soni Kafuta Zate, c'est Papa Denis Lessi, qui sera le délégué. Voilà. Après Balobi Nangai, le Père des Nations. Père des Nations, je pense que c'est le serviteur qui est béninois. Je crois qu'Azan a Bénin. Je le connais pas trop bien, Nayoka Makamu, tout ça, le Père des Nations, hein, je crois Douflé, apôtre Douflé, ceux qui, voilà, Fona, servante, au confirmer. Donc, Balobinanga, le Père des Nations. Donc, Père des Nations, Naebite Soki, Akoyaka na Kinshasa, ou bien Akosambela Dopikuna. Mais ça, c'est, on m'a donné son nom, le Père des Nations. Après, Balobi, Dodo Kamba, il sera aussi là. Après, on m'a parlé d'un prophète Jérémie, mais nayebi prophète Jérémie te. Je ne sais pas qui est le prophète Jérémie. Donc, Binomoko, Boyebi, Bokoko Bondela, pour savoir de quel est Jérémie, c'est parce que nayebi prophète Jérémie te, je sais vraiment pas de qui il s'agit. Après, Balobi, Jérémie Soudril. Donc, il y a Mondele Wana ou Azalakana Poto Awa. Mingi Baebiye. Jérémie Soudril. Voilà. Donc, j'ai même dit au Seigneur, Papa, il faut que tu me reconfirmes des choses. Parce que, Nazoko Sabinote, Bakomo Misusu et Kamu Sakingai. Mais j'ai entendu ça plusieurs fois. Voilà. Balobi Nanga, Jérémie Soudril. Après, Balobi Nanga, Kabundi Walesa. Boye Bakeba, comme Ango na yoki Ango 2 fois, ou bien même 3 fois. Parce qu'il me répétait pour me faire comprendre que c'est bien eux. Voilà. Nayoki Kabundi Walesa.
Après, Nayoki, Dombasi. Donc, je pense que c'est Carlito, papa Carlito. Parce qu'il y a plusieurs années, le Seigneur m'avait même parlé de papa Carlito. Aloba Kinangai que, à propager Penza, évangile, Nakatia, Kinshasa. Oui, le Seigneur m'avait dit ça, ça fait des années. Plus de 5 ans, en tout cas, depuis Kala. Nayoki Dombasi, et je pense que c'est papa Carlito. Après, on m'a parlé de Sango. Sango Ango, na ebite ceux qui eza Sango ou asalaka émission wana, parce que balobi nanga kaka Sango. Balobi nanga kaka Sango. Donc, vous pouvez, le journaliste là, vous pouvez aussi prier. Hein, parce que tout ça, quand vous pouvez aussi, vos sungangai, parce que balobi Sango, si prenons balobi nanga Sango kaka. Sango olonga na yebi o babenga Sango, c'est le papa là qui fait les émissions. Voilà, balobi nanga Sango, mais boko kipe ko bonde là. Après balobi nangai Kiziamini, attends, Kiziaminia, le papa Kiziaminia, il se dit Kiziamina. Après, tango nayoki Kiziamina, nayoki sénateur, je sais pas pourquoi. Soki papa linga osa la politique, soki nde naebi nanga ite. Soki papa okomisa ye naebi te, parce que dès que j'ai entendu son nom, après nayoki sénateur. Voilà. Après nayoki Mukuna. Donc, papa Mukuna. Après nayoki Noli Tambu. Nayoki Noli Tambu. Et je pense que Noli Tambu a sa journaliste. Mais il sera là pour filmer tout ce qu'il va se passer. Parce que papa lobaki nangai que tango bino boko kende kuna. Makambo ako filmer bino boya na ba voiture net na ba garde du corps et kozala te. Voilà, parce que ça est tumba. Faut pas que banguna ba mon la bino ba déplacement la bino ne boso bima bosa ko parce que eza ki starmania te eza li kambo moko pona comment dire pona ko longa etumba. Donc tata lobi que tango bino boko koma na ceux qui ba garde du corps ceux bosa la ba garde du corps puisque ba pasteur misus basala ceux qui na habité ceux qui ba garde du corps ceux qui ba nani donc nzambe tata lobi que ekozala te. Tango bino boko yaka na prétente, on va pas filmer ces images. Par contre, ce qui pourra filmer, c'est le travail, le culte, culte, parce que boko ça là culte, c'est ça qui pourra être filmé, comment dire, c'est ça qui pourra être filmé, comme ça biso après tango itumba ko ça là, toko mona makambo wana, mais tata lobi ke makambo wana noli tambu ako bimisango tout de suite. Voilà. Ça, c'est des images qui sortiront après la guerre. Donc, papa, na ebite, ba machine a yondenge ozala. Si tu pourras, vraiment, faut, ba sungayo, pour, ozala ba carte mémoire, parce que ça sera beaucoup de choses, à filmer. Voilà. Ça sera beaucoup de choses à filmer. Je sais pas si tu seras tout le temps là, mais rôle nayo, et kozala, ko filmer ce qui va se passer comme ça, biso tango et tout mamakam et tout mego. On pourra participer. Mais pendant que il y aura la guerre, et image moko et comment on a te. Makambo ba pasteur ba ko sala. Ne ba ko comme la présidente, la présidence et ko sala te. Voilà. Après, balobi nanga Olangi. Donc, je sais pas si c'est papa Paul Olangi, que le Seigneur me confirme, parce que balobi nanga kaka Olangi. Donc, si c'est papa Paul Olangi, nous pouvons prier, je vais prier pour que Tata Nzambe me confirme si c'est bien de papa Paul Olangi dont il s'agit. Après, on m'a parlé de maman Tina na papa Djebe. Donc, na comprendre te oyo Tata Nzambe ayebi singa likambote. Alobi na yoki kaka maman Tina et puis na yoki Djebe. Donc, na comprendre rôle na bangote na yebi rôle na bangote. Donc, je sais pas ce qui, le Seigneur a voulu me dire que bango bagotika la pola kokamba ecclésia ou bien, si ça veut dire que, comme papa Denile, si c'est quelqu'un qui est tellement menacé, tellement on veut à sa peau, ce qui mama tina a Hollanda na bana, le Seigneur, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, là aussi, je vais encore demander au Seigneur de me confirmer ce qu'il a voulu me dire sur maman Tina et sur Djebe, papa Djebe. Parce que nayoki maman Tina, nayoki Djebe. Donc, je vais demander au Seigneur de, comment dire, de me confirmer rôle na bango. Ce qui, maman Tina Kolanda,
mobile naye a revendre na bana kuna parce que papa Denis il est tellement menacé. Voilà. Parce que, voilà, il est tellement menacé. Et après, on m'a parlé de Chiba Malunga. Chiba Malunga, c'est un serviteur bantou qui ne prêche pas ce que on prêche dans les églises. C'est quelqu'un qui prêche la vérité, c'est-à-dire Makambo Oyo, Nzambe alingi biso toyeba. Tata Nzambe alobi na liloba na ye, mon peuple périt faute de connaissance. Boyeba ke eza la islam, eza la christianisme, eza la nini susu judaïsme, eza la soki nini ba benga ango ba religion importée. Eza biloko mindele ba memeli biso. Biso avant mindele ba ya ke pa la biso toyeba kinzambe. Hein? Le roi Léopold tango atinda ki ba prêtre alobi, ne pensez pas que vous venez leur apprendre quelque chose. Baebi nzambe la bango ba benga ka bango na nzambe mpungu. Il faut que chaque serviteur suive ce discours. Dans mindele tango ba yena esclavage, ba iko kuta déjà bonzambe. Et bonzambe pa ina biso ba benga ngo religion te. Bonzambe pa ina biso et sa spiritualité. Biso toza ba être spirituel. Moto yo ayeba kanzambe azalaka être spirituel, azalaka religieux te, parce qu'un religieux c'est quelqu'un qui fait les choses par habitude. Hein? Ou ya kokene église ba dimanche parce que ba famille na ba banaka kokene. C'est ça un religieux. Il y a une différence entre un religieux et un spirituel. Biso toza ba peuple religieux te. Toi ba peuple spirituel. Parce que t'attends la biso aza esprit. Donc biso banane toza ba être spirituel. Donc, Chiba Malunga, c'est les choses là comment dire, il y a déjà beaucoup de vidéos. Je sais pas ceux qui a ça là-bas, vidéo spéciale, mais, Fobolanda, Makamonae, pour savoir de quoi il s'agit. Parce que les choses que vous devez savoir, c'est que, Israël, Obilobozo, Benga, Israël, Eza, Isolele. Eza kunate na Palestine, na Palestine, na Israël, côté baso bundaka, bango moko na bango moko. Et ça, histoire na bango te. Et ça, histoire na bango te. Donc, baso bundaya pamba. Hein? Donc, bato ya la Bible, baki bata mwindo. Tata, Seigneur, Isaya Congo, asalaki mota mwindo. Il ne s'appelait pas, ako benga na Jésus te. Oyo, comment a été, eza makambo bango ba changea. Baki bata mwindo, ba Sarah, ba Moïse, ba Josué, baki bata mwindo, baki ba Congolais. C'est tout ça que vous devez savoir et c'est tout ça qu'il faudra maintenant que le peuple sache et ce qui devra être prêché. Donc Chiba Malunga, comme il a cette connaissance, c'est lui le pionnier, l'un des pionniers en tout cas de ce genre de prédication. Il y a des aînés, il y a des plus jeunes, ba misusu, ba 60 ans, ba 70 ans, ba misusu ba kufa. Donc, il y a des gens qui connaissent ces choses-là depuis longtemps. Parce que le Seigneur s'est révélé à ces personnes. Ngaipe Makamouana, le Seigneur avait commencé à me parler en 2013. Mais comme Nako Sosolate, Aeko Vandisa Makamouango en 2018. Na banaki comment nandege ba memaki ba africain, na ba Amérique, na esclavage, ça se passait, na moni ndenge ba passo la vrai livre. Parce que toi qui n'as beaucoup nabiso. Toi qui n'as beaucoup, bango tango ba yena esclavage, ba beaucoup na biso ba zui ango, ba memi ango na Rome, ba changer, surtout Nouveau Testament wana, ba changer makambo, tango ba yena colonisation, ba zongi seli biso, ba zongi na livre wana, côté ba changer makambo. Donc il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Na mwana moke, liboso ya mingi me, nzamba atalaka acheter. Nzamba talaka acheté. Okoko zala 70 ans, moto koko zala 19 ans, aebi makamoko lekayo. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Nzambe et lobby que dans Job, en réalité, l'homme c'est l'esprit. C'est Tata Nzambe qui donne l'intelligence. Donc Tata Nzambe aebi makamwa ki moi cité, il y a qui m'ont banguete, il y a boye na boye, parce que la Bible dit que ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse. Ce n'est pas l'expérience. Et ça, bon, tout, et ça, kakamoli, mwanzambe, je vais pas vous apprendre ça. Gana Deborah. Natango wana nzambe apona ki Deborah. Pourtant, mi bali basalaki. En plus, Deborah, a ki la mobali. Pourquoi nzambe apona ki te mobali na ye? Kwa sala, mosala o Deborah salaki.
Déborah Azala qui prophétesse, Azala qui juge. Donc, non seulement elle prophétisait, elle disait au peuple, les insidis de Tata Nzambe, en plus, à ça là-bas, jugement. C'est-à-dire que quand il y avait des histoires, les gens allaient voir Déborah, qui était assise sous son palmier. Donc, à côté, ça va jugement là-bas. Namibali paix. Namibali n'a pas jeune garçon. Elle ne parlait pas qu'aux femmes, parce que Azala qui juge. Pourtant, Azala qui n'a mobali. Mais pourquoi Tata Nzambe, Apona qui mobali n'a été pas ça là, Moussala Wana. Hein? Et nous voyons même aujourd'hui, il y a plein de servantes. Bazo sala Moussala Nzambe, bazo sala mais, mibali na bango baboy na bango bapel. Ou bien baza sérieuxté, Nzambe a préféré à utiliser basi na bango. Normalement, c'est pas comme ça. Déborah qui n'a mobali. Hein? Donc son mari pouvait être juge, il pouvait être prophète. Voilà. Donc, ce que le Chiba Malonga là, beaucoup qui déjà nakotia komonae, comment dire, keneko beau visionner ba vidéo naie. Voilà. Donc il dit hein, et puis c'est pas le seul, il y en a beaucoup, mais il y a ça vraiment pionnier, c'est l'un des prophètes qui a vraiment reçu cette connaissance. Baza est belé. Voilà, Baza est belé, mais c'est un prophète vraiment Nzamba tal sarait makamwebe. Donc il y a mon la Seigneur, Nzamba azalaka. Donc Nzamba za, moi je ne le Nzambe asa mwindo hein, Seigneur tangwaye akina mabile. Il est venu en tant que noir, il est venu en tant que Congolais. Il est venu sur la terre du Congo. Ba Gabonaise ba ebiango, ba Camerounaise ba ebiango, ba Ivoirienne, ba zo benga Nzamba lobi nangai, azalaki Congolais, azalaki boué, ba témoignage ezali. Ba sœur misusu ba rondi ma tête, tango ngana kote ya yena isa ya Congo na wana isa ya Congo elingo lo ba isu nini. Ba ikope sanga raison parce que le Seigneur allait leur parler. Oh sœur Déborah, Nzamba lobi nangai, nabanda kolanda kayo parce que vraiment il parle en toi, même ba antillaise, ba guadeloupéenne, ba landa kangai, na ki para bango la téléphone, ba yebi histoire, hein, et ce qui est même terrible c'est que ba antillais ba sosola kama kambowana ta mosusu kole kaba africain parce que comme ils ont été déportés, ils ont connu la souffrance, ba yebi souffrance, hein. Donc, comme les choses aussi se gardent par le mode oral, hein, ezana antiem isusu bayemba kabanzembo onki Congo lingala, ils ne savent pas ce que ça veut dire parce qu'ils ont appris ça depuis les ancêtres. Donc, Nzambe asa tata ordre, ezana makambo abumbaka pour ezala ba témoignage y a passé. Donc, le Chiba Malungala, ça sera ça son rôle. N'habite soki akosala ba émission ya sika pour vous expliquer ce que le Seigneur veut que vous sachiez, ou bien fobo bandaka kakola, ou bien ngana kotia ba vidéo na ye na chaîne nanga. Donc il faut savoir que Jésus Christo, oh bino bomé à Jésus Christo, il ne s'appelle pas Jésus-Christ, il s'appelle Isaya Congo. Isaya Issa son Kikongo, ça veut dire c'est le mot venir. Congo ça veut dire la vérité, la ceinture, parce que beaucoup d'Nzambe et Lobi Nabiso que il est la vérité, il est la ceinture représente la vérité. Donc Isaya Congo, ça veut dire celui qui vient au nom du Père. Parce que Issa, c'est en Kikongo, ça veut dire venir. Ya, c'est Tata Nzambe. Donc Congo, c'est la vérité. Donc celui qui vient au nom du Père. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Il était noir, il était congolais. Ayakake Namabele. Ba Eva, Adamu, ba Josué, ba Moïse. Ba Koloba, Kikongo. Parce qu'ils c'était dans la terre du Congo. Hein? Brazzaville, Kinshasa, Royaume Congo, Angola, tout ça. C'était à ce niveau-là. C'était à ce niveau-là. Et Bible et lobby que la terre entière ne parlait qu'une seule langue. C'était le Kikongo. Donc le Lingala, le Munkutuba, tout ça, et ça va dériver Kakaya Kikongo. C'est ça les langues hébreuses. C'est pas la langue, oh, kuna ba lobakao, ba Palestine, Jérusalem. Et ça bangote, ça histoire na bangote, ba lata ango, ba ibango, ba lata ango, loko la cravate, loko la elamba. Kuna, dinga o bango ba lobaka, ça s'appelle le yiddish. Et puis, bangote ba yuda, ba mbala, ba juif et bangote. Bango, baza ba kazar. Ce sont des peuples européens. C'est tout ça que vous devez savoir. Donc, ba ancêtre na biso, bato ala biwana, baki ba mwindo, ba Sarah, ba ya Sarah, ba maman Sarah, ba ya Jacob, tout ça. C'était nos frères, c'était des noirs. Moïse, tout ça, c'était des noirs. Il y a eu tellement de vidéos,
les preuves, je peux donner quelques preuves que c'était des Noirs. Il y a la circoncision qui se faisait à cette époque. Mindele basa la circoncision te. Polygamie et ça la kachabib. Mindele basa la polygamie te. Eh, banzolo ko kata. Le Seigneur avait dit, ne vous faites pas des trucs. Banzolo ko wana, bako salago, soki motakufi ba. Donc il y a tellement de preuves. Hein? Soki, par exemple, mobile ya koufi, moi si à leki. Tout ça, c'est des coutumes africaines. Et tout ça, ce sont des preuves que c'est un livre africain, c'est un peuple africain. Il y a même le nom Chiba. Il y a même le nom Chiba dans la Bible. Il y a le nom Azika. Azika. Nous, on a un médecin qui s'appelait Azika. Il y a une famille Azika à Brazzaville. Donc, Azika. Il s'est brûlé. Bah, Chiba Balunga, Amona, il y a encore quoi? Tchala. Il y a Tchalmuna. Dans les juges, il y a Tchalmuna. Tchalmuna, wana, c'est Tchala, mwana. Ça, Malobi, Nara, Balunga, Laki. Donc, c'était un peuple noir. Voilà le Chiba Malunga là, les choses qu'il va vous apprendre. Mais je pense que Chiba Malunga a qu'à se déplacer parce qu'il est tellement menacé. Asa menacé, naba mindele, ba kangaye, ba chen, tellement à l'obaka vérité. Binomoro Bogolanda, émission là, eza moto na moto, kaka moto na moto. Donc lui, Chiba Malunga, c'est un vrai prophète. Hein? Ba image, bino boko mona na vidéo na ba émission là, c'est les choses qu'il voit en vision. Donc, je crois que c'est un frère en Christ qui est dessinateur, qui lui reproduit ça. Donc, ce qu'il voit, à mon laka Seigneur, c'est comme ça qu'il voit le trône de Tata Nzambe, Makaya Congo, donc l'ange Michael, parce que c'est pas Michael, c'est Makaya. Hein? Tout ça va changer. Donc, image bino comment, c'est les visions que donne à sa vrai prophète. C'est un vrai prophète. Donc, voilà, Kombo Nzambe a pesinga, mais en tout cas Kombo eza ko continuer. Voilà. Attends, donc que je lise. Voilà. Avant d'aller chez le président, donc je reprends un peu. Le Seigneur n'a pas choisi, ça c'est ce qu'il m'a dit, le Seigneur n'a pas choisi les gens parce qu'ils ont ça. C'est parce que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a choisi, parce que c'est des pères. Mingi ba père de la nation. Parce que ni kafuta ba mokuna ba deni lesi ba ebi histoire yamboka. Voilà. Avant d'aller chez le président, que chacun confesse ses péchés et que quand chacun va confesser ses péchés à la maison, que vous vous rassemblez encore. Peut-être beaucoup se rassembler et pas ya dans l'église de Papa Soni Kafuta. Donc Nzambe aza même pas besoin na lolendo onako kende église na yete boye na boye. C'est le temps pour vous, chers pères dans la foi. Bo longola ba orgueil, ba soki ba nini, c'est le temps. Parce que comportement na bino, la victoire de la guerre, et qu'on dépend de comportement na bino. Eza li sanote. Bino moko boye binga na mwana liboso a mingi. Voilà. Parce qu'il y a même des papas que moi, je ne connaissais pas. Na yo kaka bango na sango. Parce que ngai na bandi ko découvrir, YouTube kaka na ba 2008. Voilà. Parce que là, na moto ya ba YouTube mingi te. Donc, là, la bandit qu'on découvrir, YouTube, n'a pas 2008. Parce que n'a pas portable, n'a l'ordinateur, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens que moi, je ne connais pas. Le Seigneur vous envoie, là, pour gagner la guerre. Donc, vous savez ce que c'est pour le président, pour prier pour le président, pour l'armée, pour le peuple, pour l'église. Et pas seulement pour la guerre, mais pour changer aussi tout ce qui ne va pas dans l'église. Hein? Il faudra pas prier seulement pour la guerre, pour tous les sujets qui concernent la saine doctrine. Donc, tout ce qui ne va pas aussi dans l'église, vous allez prier pour ça. Hein? Moi, c'est à l'attaque pantalon. Vous avez intérêt à dépouiller vos femmes, vos fidèles femmes. Moi, c'est à l'attaque pantalon. Botika ba mèche, botika ba faux ongles, botika ba maquillage, botika elateli mabe. Ça, c'est pour les femmes des pasteurs, ça, c'est pour les fidèles, les mamans, les sœurs. Les pasteurs, ça, c'est ce que vous devrez aussi maintenant prêcher aussi, la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement pour certaines sœurs.
c'est pour toute l'église. Parce que Tata Nzambe a lobi na li lobanaye que celui qui n'a pas l'amour ou la sanctification, à un moment la lo la terre. Donc, yo kokene lo la terre, na ba mèche na yo, na ba fausan, na ba cils oyo yo rajouta, ba lentille yo rajouta, ba rouge à lèvres yo tia, ba fausan, ba pantalon, ba talon. Te, ba si ba sara, ba ya la biso, ba la biso, ba ki boye te, ba ko la taka ba robe, ba tunique na voile. Voile eza ele kambo ba musulman te. Bangonde ba bomba li kambo yango. Parce que biso ba koma ko seka biso, comme lokola misna, lokola misna na so to sande li loba. Hein? La Bible dit que quand Rebecca vit Isaac, elle mit son voile. Donc le voile, il est biblique. Eza likambo, Eza, c'est quelque chose que le Seigneur a recommandé. Donc, nazo tia bino ba verset, ou bino boyebi ba verset. Donc les papas pasteurs, c'est des choses que vous devez prêcher. Je sais aussi que c'est pas facile parce que ba maman misusu, ba sœur baba aussi ba têtu. Mais yo oza ange ya église la okoko banga ba mama te, okoko banga mwasi na yo te, okoko banga ba sœur na yo te. Hein? Moi je me rappelle, j'allais dans une église, il y a un papa qui ne blaguait pas avec ça, ceux qui ont continué à pantalon, à rekoti sa yo te. Oh voilà, mais tellement église peut augmenter, on dirait papa ngwa lembi, tellement ba sœur ba c'est mutu makasi, mais c'est des choses que il faut enseigner. La femme doit s'habiller décemment. Paul a dit ça à Timothée. Moi, 6 fois là, t'as décemment. Hein? Quand elle prophétise, quand elle prie, elle doit porter le voile. Hein? Et l'esprit, parce que tout n'est pas écrit dans la Bible, l'esprit fait même comprendre que, en fait, on doit le porter en tout temps. Je vous dis la vérité, sauf quand tu te laves, bien sûr. Hein? Ceux qui, par exemple, ozo sala, ménage na yo, tu peux juste mettre le foulard. Mais, normalement, Moutou et moi si et ça l'a appelé l'été, surtout ma servante. Voile et protège kamakasi. Moi, une fois, il y a un papa qui m'a dit, na kanga ki, donc, sou ke tika la ki boué. Azo talanga sui, albi mon Déborah. Oyebi que, tant au tiara foulard, onction est diminuée ke. Et il avait raison parce que je sens ça. Je sens que tant au ata foulard, ceux qui n'a la tiata, je me sens pas à l'aise. Donc, le foulard, ça protège. Le voile, ça protège encore davantage. Parce que c'est comme ça qu'elles étaient. Nakoti à moi, image. C'est vrai, nakoti à moi, image. C'est pas des choses que on vous apprend. Et c'est des choses qui sont bibliques. Voilà ça, musulman te. Bangonde bato saka. Parce que dans ma kambo ebele, nzamba lobi nanga ke musulman bato saka. Nzambe la bango, hein. Bato saka. Hein. Dernièrement, le Seigneur me disait, musulman, ceux qui ont heure à prière, à côté comme makamonaye tout, à taza milliardaire, à taza la boutique, à côté avoir, mais, et puis na offrande ma kasi, abi me bota la peuple nangai, abi bango basa na molimo sante me mato sakalilo ba kole kabino. Ça c'est ce que le Seigneur a dit dernièrement. C'est la vérité. Debi ke ba wara, dès que c'est l'heure de la prière, a tiet tapinaye a nguma melali a komi ko bondela yango wana bango basalaka na bambongo ils sont prospères parce que bana sens ya crainte ya Tata Nzambe et puis bana sens ya ba offrande, ils ont le sens de l'offrande, c'est très important. Hein? La responsabilité de cette assemblée revient au général Soni Kafuta. Après le délégué, ça sera Denis Lessi. Vous allez rester. Boroti Kalakuna, Tiger Ekosila. Boroti Kalakuna, Tiger Ekosila. Na commune en français, mais nza malobi na pesango na lingala donc, Tiger Ekosila. Tata Nzambe enropé ça, mitindo misusu basali komba ya basali misusu ekobima, voilà. Et puis Nzambe alobi que soki mosali moko alinga azonga na ndako ne pona komona mwasi kona komona bokene bosali kaka 2 jours bosongi chacun à son tour. C'est pas que ok otiki mosala Nzambe otiki o vandi kuna landako 1 semaine parce que okimi mosala kuna, okimi moto, okimi présence à Nzambe,
au préféré non nzoto. Eza etumba. Na etumba ba soldat bazalaka na ba basité ba kipaka likamba basité. Donc toza na etumba, il y a des choses qu'il faut abandonner. Donc nzamba lobi bokoki ko sala 2 tours pour la romona basi bana au sali 2 tours chacun moto na tour na ye. Donc bon ça ka 2 jours après bozongi. Voilà. Voilà. Et puis, moto na moto, basali wana nyonso tout. Chaque, parce que kozala kute, kozala net assemblée. Chaque prédicateur, chaque mosala nzambe, à côté ya. Donc, peut-être tour à tour, kaka ndenge tata nzambe, ako kambabino. Soki papa, président, azanaton, il est pas avandi na salle, azo yo kana mateya. Mais comme aza occupé, azana, peut-être qu'il ne sera pas tout le temps là. Ce qui est mon corps a décidé avant dans la salle, à kusala na salle. Parce que aza mukondi. Voilà. Aza mukondi, bino boke kuna, pour la kusungaye, pour la kusumba, sunga peuple, armée, libota lanzambe, peuple. Donc, il ne sera pas tout obligé de là. Voilà, il y a la décision na mon corps. Voilà. Parce qu'il aura beaucoup de choses à gérer, en fait. Donc, Bokoloba, moto na moto à côté ya, tour à tour, kaka ndenge nzambe, à ko révéler bino. Par exemple, en songe ou en vision, aujourd'hui, le Seigneur peut dire, ah, lelo ekosala soni kafuta, ah, boye, lelo, boye, boye. Voilà. Et nzamba lobby que personne trouve l'autre comme un petit. Ouah, petit. Abandi ministère kala. Nzamba lingi makambo wana te. Donc, nzamba lingi te bo kene na ba rancune, na koyina, na ba problème na bino akala. Il faut régler ça. Yango wana boko sangana. Na église, il y a papa Soni Kafuta. Boko sangana, vous allez d'abord boko senga ba repentance nandako. Après bo sangani lisusu et pas il y a papa Soni Kafuta. Parce que c'est lui qui va gérer cette assemblée. Parce que ça loko la assemblée. Boke kuna, vous devez, faut bozala d'un même cœur, d'un même sentiment. Beaucoup d'Anzambe et lobby que Tata Nzambe éprouve les cœurs et les reins. Oya koza la sincérité, oya koza la rancune, oya ko linga moninga na ete, oya ko pardonner te, oya ko arozala na hypocrisie na bo. Nzambe ayebi plus que ayebi makambo oya se passé ke. Donc bo kende kuna la ba esprit na milimo na bino na milema na mitema pur. Na mitema parce que kuna ekozala moto ekozala présence ya Tata Nzambe. Bon lukate botikala. Parce que on a vu que il y a des gens pendant les choses que Tata Nzambe quand il y a sa présence soki motomoko a salimbeba akufi bana ya Eli. La Bible dit que les feux les avaient embrasés parce qu'ils faisaient du n'importe quoi. Parce que là-bas ça sera la présence. Donc moto akende na esprit a pur. Akende na esprit a pur moto akenda na esprit a pur. Donc, bien aimé, voilà donc message Oyo. Je devais donner. Donc, komo misusu bazo pesanga komo misusu. Donc, ça c'est la première partie que je peux donner. Donc, ndenge na lobby, faut na senga na tuna na papa. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire sur maman Tina, sur papa JB et sur Jérémy Soudril Wanape. Ebite ce soga royaka ou bien ceux qui ont message mosusu fona tuna. Et puis église na bino. Oyo amoni que azana bras droit oya tondi sami na moto. Soki akoki ko kamba église akamba na église. Ou bien boko kanga ba église bandimi bavanda bango na ndako bonde la pona bino. Bonde la pona ba pasteur na bango, bana voilà. Parce que na Brazzaville nzamba yebsa kinga ke bakokota kacha ba église ba oboma bato. Donc ils pourront faire la même chose hein. Ba osala la même chose. Surtout parce que Rwandais misusu bayoka kalingala. Hein? Rwandais misusu bayoka kalingala. Donc tant mosusu makamo bazo nazo lo bango bazo yoka na bango mais c'est pas grave. Nzamba Nzambe. Donc soit boko kanga ba église na bino bandimi ba vanda na bango na ndako ba bonde la kapo na bino pour la famille, que tout le monde prie pour le peuple, pour l'armée et tout ça. Mosala oyo
beaucoup ça peut comment dire cellule de prière. Mosala pasteur Barosala à la maison aussi les gens peuvent faire ça. Donc au bon de la pour la armée, pour la peur, pour la mokondi, pour la pasteur, pour la itumba. Voilà. Mosala nzambe oya monike bras droit na ye atondi sami na nguya na mafuta na moto. Soki olingi tu peux lui confier ton église. Voilà. Donc yo moko décider par rapport ndenge nzamba kokamba yo parce que bakokota partout. Bakokota partout pour baboma parce que yebi que bango bake ko bonde la président profiter tokene ko sasaka ko to boma. Voilà ce qui peut se passer. Donc moi ce que je peux recommander c'est que pendant ce temps que église kangama parce que tomoni na Rwanda kuna tata wana abandi akangi église. Pourquoi akangi église pour nini? Parce qu'il que l'église est dans le pouvoir, il que nzamba sa vivant, nzamba yo kaka mabondeli abatome pour la nini ya bandi ko kanga église. Parce que moi toi église est dérangé que prière na yo, oyebi que prière na yo ko boma moto. Ah oui, prière est boma moto. Mais pourquoi na mboka misusu bakanga ka église? Et pas la biso kuna na Brazzaville, bakotisi bango. Le Seigneur m'avait déjà dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Bakota bar, bakota la kacha église, bakota ola bato na cimetière, donc voilà, donc il va se passer la même chose. Donc moto na moto atel la kacha mabondeli ça la sérieux, botika masumu parce que beaucoup na nzambe elobi que la seule chose qui nous sépare o epesa nzambe kanda ezali sumu. Beaucoup d'ensemble lobby que son bras n'est pas trop court pour aider. Son oreille n'est pas trop dure pour écouter. Ezandeli sumu ezala keli sumu eloko epesa nzambe tata nzambe kanda ezali sumu ezala la séparation entre lui et nous. Donc bien aimé na kusuka awa j'écoute encore tout ce que le Seigneur me dit. So basali misusu ya nzambe bako yaka ba opesa ba komo na osala kaka comment dire émission. Voilà. Parce que tout ça na itumba émission mingi na osala ekobandaka ekosalaka émission abouye parce que Déborah à cette époque-là quand il y avait la guerre, elle ne faisait que recevoir les messages. Opesa message na Barak. Donc, Barak, na Kinkuna, je ne connais pas Barak, je ne sais pas qui est le capitaine de l'armée. Puisqu'il y a tellement le mélange, Nazo Yokao, M23, Baza corrompu, Bani. Donc, Naebi Nanga Barak te. Tant on zamba Ropé Sanga, vrai combo à Barak. Et ça, la message misusu, na Ropé Sana Barak. Mais le vrai Barak, je le connais pas. Parce que dans toute armée, il y a toujours un chef de l'armée. Mais, Naebi position à M23 te, Naebi que corruption et quotidien. Donc, Nzambe Yemoko Ropé Sangai, comment dire, Aropé Sangai, combo ya Barak, ou ya Poni. Voilà. Et puis, papa Mokondi, il faut yo pe sambongo. Ope sambongo, na ba famille, ya ba pasteur. Voilà. Il faut que on nourrir bango. Pendant que bango bako bonde la pona yo. Ope sabambongo. Ce qui est nécessaire pour chaque mois. Bongo ezali na kati ya mboka. Bongo ezali. Ole to pesa bongo na mindele. Bongo ezali na kati ya mboka. Donc papa Mokondi, faut opesa au pouvoir na ba besoin ya ba famille ya ba pasteur parce que ba pasteur ba revanda et pas ina yo pour la rebonde la pour la sécurité na yo pour la mboka. Donc ba famille wana faut que ba pasteur ba pona chaque pasteur a pona mota confiance na ye il faut que papa Mokondi apesa pona église, quelque chose pour l'église et puis pour nourrir les familles des pasteurs. Voilà ce qu'il faut faire aussi. Donc, il y a ma million non, il y a la camo, il y a qu'on nourrir dans le mois les brebis qui vont rester et puis les familles, les femmes et les enfants parce que brebis misusu compter que n'a pas pasteur. Donc pasteur wana bango moko bako pona bato na bango à confiance. Donc voilà, aujourd'hui je pense que je peux m'arrêter là. Ce qui va message misusu eye na opesa kaka. Donc parce que etumba et kokota vraiment so ils va permettre que na pesa message yo parce que etumba bientôt ekobanda parce que bazo yo kabiso voilà ba message ba osepela te parce que bazo comprendre que mais donc nzamba za na bato alobaka a révélé que bango donc
Vous savez que plus le diable, ces choses sont révélées, plus il se met en colère. Voilà, il se met en colère. Voilà, donc, ceux qui ba message misusu et na kopé ça. Boto Sanzambe, c'est le conseil que je peux vous donner. Purifiez vos âmes. Tanzambe basali, bo purifier milimo, milema, nzoto, bon moina bino, ba pensée, ma kanisi, bo kene na kuna na esprit a bien. Ko soit na terre, ko ina terre, ba rancune terre, ba lolendo terre, ko tala moninga, ko dondo a moninga, nzamba azana besoin à makamwa boite. Yango on a peut-être tant mususu nzamba ko changer ba sali, parce que si un comportement qui lui plaît pas, a ou changer. Voilà, donc lelo na kusuka awa, papa nangai, bo pambola makasi, église na bino, et pambola, peuple na biso, et pambola ma. Voilà ce que je pouvais dire au nom puissant d'Issa Congo. Merci beaucoup, Seigneur. Caribou Beach, événement du siècle, restaurant du siècle, Nassé à Maï, en bord du fleuve. Kobanga to okwe na Maïté. Kuna to lia, cadre na biso asika. Namu na sa prière d'ouverture. Toko zalawana, moi esika liboke, otala mama, Maï, otala mama, ndakala ndenge zo sauter, olia, kimia ezakuna. Donc ba surprise ebele za ouverture ezo salema samedi oyo à partir de 10h bo zalawana. Zala week-end, tenir un week-end, zala à l'aise. Toko zalawana et à l'endele. Félicitations. Ndegonanga merci. Na initiative à boye parce que biso to za boye to ba souffrance ya opona bisika. Faut kota bisiko to yebike olé ou regretter te o sa makamuna. Nzamba pambola bino to kutana samedi oyo to za lelo oyo samedi oyo et bozanga te 10h ya bozwa place ngam na sa prière après na olia langa nzanda ya kotumba ngana olia nzanda liboki Zambe azwa lokumu. Bonne fête pour ceux qui viendront parce que nous allons passer des moments agréables, pétage. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba terme nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino.